En tout cas, lelo na yo sala mutu mo plaisir te. En tout cas, lelo na peut-être que bat bo séparant te. Mais lelo na ndé ko loba. Alors je vais mettre les pendules à l'air. Na zong so bat yeno na ba rail. Na mutu azonga na mutu na place na ye. Comme un niveau bassé c'est l'équibato. Comme un niveau bassé c'est l'équibato. Il y a comment parce que pour la personne moi elle est que maman kioma na personne moi elle est moi sentiment de l'eau comme pas toi comme bengue plutôt au monde là œuvre c'est-à-dire ah comme film o ekotika là bota la couple croisé bota la couple croisé so huile les autres c'est que na habité aimer partager consommer commenter parce que commentaire même on peut compter na YouTube. C'est que nous on a suivi par rapport à commentaires. Très chers téléspectateurs, bato bolinga biso bato bolinga madame Bellevue. Et dit madame Bellevue a chaque titre de télé la té a compliquer des scénarios. Nga pe avec na scénario nanga. Madame Bellevue na tourné a compliquer biso pe scénario. Dossier nanga ya lelo eza Davina Apua. Dossier nanga ya lelo eza Davina Apua. Davina Apua traité d'impoli. Davina Apua traité moi la moko des orgueilleuses. Davina Apua traité de tout le mot. Je suis venu parler de Davina non parce que la défendra madame Bellevue. Non, ça analyse que chroniqueuse moko moni et l'homme sur la toile et puis elle peut mettre point de vue naïe. C'est à vous de voir à la maison. Te place ni on a la télé. C'est à vous de voir. Les loboé n'est qu'à comprendre que bateau ba soutenaka Beckham. Bateau ba soutenaka Sila. Boza maïle ata mokete, excusez-moi. Vous avez un problème de l'intelligence. Sagesse que tu vois dans côté donc intelligence que tu peux donc n'habite ce que peut être un tiers pourcent n'habite un pourcentage voir ndeni bo bendi maman na bino ti bokiti na niveau ya Davina maman oza mal entouré oza entouré na ba carnivale oza entouré na ba zombie oza entouré na bato ba olinga émergence na oté. Yo moko osala effort moi mukie olinga o mata moi mukie na makambo nga filme malgré o bunda pe. Non, j'ai aimé rôle au sali. Rôle en Dumbat. Et ba rôle au sala ngo pe bien parce que osa espère. Habiter na kana ngo na rôle oyo aza na rôle moko ya Ndumba. En tout cas na okanga misuki ka yo mto ya liboso nanga. Osala ngo kitoko. Et ma comme si à solo. Mais arrêtez d'envoyer solo, et bien malheureusement il y a solo. Pour incarner un bien. Davina Apua, bat finga ki. Davina aibola tate. Davina azaboe, Davina azaboe. Tala na bi Ce que yo mizaka mbongo na bilamba, c'est pas tout le monde a mizaka mbongo na bilamba. Davina maman ya bana. Davina avec toute sa carrière, n'est dans la carrière naie. Avec 4 ans de mariage. Et mais là, ba comédienne, bazana ya basi ba osala ka ba kindumbe belé. Au moins la pela ki na ba osala ka ba kindumba belé. Ba mono ba benga que non y a pas photo to comparer là ba comparer na muté parce que oli ambongo ya musicien moko boy apena bana na ye. Misela apeso ya zo la mbongo na ye, aoli na sima bana ye yo fait ce ko zo lia. Na mbongo ni na l'argent sale. Na mbongo oya salité. Oya musicien. Ah? Na minute o Davina andenge moko na mamuteke. Andenge moko na soso na guya kimpuka. Ba andenge moko kolonga to ko bakisa. Ba ngombe ba star na minute to le na internet. Ba des star ba kangi YouTube. Davina Apua. Na soso na guya kimpuka. Soso na guya lotoko.
nyonso na goût ya bisanza. Félicitations et leadership babota malango ya Davina wa pena leader. Davina wa leader. Na ekoloba parce que na sala banaïse makambo ba comédien la ba comédienne. Puis na lobela madame Belvi. Na ekoloba ngate ke chroniqueuse. Bo latsanga te ke wa ekoloba parce que bo tenga parce que ti. J'ai vu des émissions oya kala. Ndenge nini mamu teka ke nakapa ba Davina ta fele papa bango. Na bi ya Davina ta benga ka bi mamu teke yaka. Bi mamu teke mamu ne ke non leki nanga kufeli na ya. Mais faut que qu'est-ce qui s'est passé en réalité entre Davina et mamu teke. Que quand la Davina tu abandonné comme makamna atanga comme maman binoté bien de bendi maman de associer la makamna Davina le bo quitter toujours na niveau c'est lui que bolinga kité le couple ba j'ai ba piquer ce que le lobe Davina a soigné ba fan même soit fan mo ba répondre Davina en soin na maman teketa yate biloko le ba fan ba finir pas azu commentaire ba fan puis à répondre bon soit na ba fan et dépend de Davina. Ya moka mukolo ipa soana ba fan ke balobi ajwa su awatela ka ba fan balobaka ba fan balobaka me mama ya na mukolo a comme ça on dit oh mutu tende mutalobaki oh ezaki na kata groupe a WhatsApp ndenga ni ye pasala kana groupe wana boy kasi be mukolo soana ka ba fan so Davina soana ba fan sika alandi yaya poso ya pa boteki mo avant ko bote mo le kwa Davina. Na vrai boule pe na toto ba reso pe la botaka misu ba 18 19 ans akobota mo le kwa Davina obote ko Davina régit des eaux et bien le ko la kolo lo pam bula sanga lo pam ma muteke za ba eta le ko la kolo lo pam ezate mais tout soit na makamu o eza vrai yo Davina yo laxi le pam na lingwa la ma muteka za lango la gombe Davina la likao yaya omoni eloko mama na boule mama na idée moninga bino ya bo samba te moni Davina lexi ba biloko ba régie des eaux na ya bilo amikie le pangu naza nango wana kala bo lakisa pena ko ge mama na bino muteke a le pangu moi kitoko na limité ta bo laliselanga Davina kao Linda Cote asa ba vidéo na ebilo ko bengi bombo soki de nani oyo bombo de soki pe de mams abi aza mutu aza bombo te aboyi na ebo benga ki bombo Linda tinga message alobi aboyi na ebo benga ki bombo bomona botanga bon akomi Yesu azali na kobanga eloko te. Yesu azali na kobanga eloko te. Bino soki botiaka kombo ya mutu, c'est votre affaire. Moi c'est Jésus. Lionel. La reine des abeilles, abeille dans le corps banzoi. Abi la reine des abeilles, abeille dans banzoi. Au monde des bozana, notre boza considéré comme banzoi. Bozana tia bien non? Oswana ya Davina, ya Davina. Natia bien non? Oswana ya Davina Natia voilà. Okati téléphone poani. Bino bokanisa bino monde boa maboma. Bokanisaka. Okati téléphone pourquoi? Pourquoi tu as eu peur? Et a peki ça y est. Côté nini o ngana linga. Est-ce que tu zengi ya maman bino a peki ça? Côté payé a peki c'est la autorité nini nga mukolo boye. So na sa makam na ya peki c'est calcul kaune. OK? Tala bo sakana na ngati na dona ki zengi na bino teko. OK? Bato bo salisa ba jana moi je suis d'accord. Bandano na maman na bino nyonso mulongo ba lâche
molongo ndeti yo pe okota langa bo répondre nga ndeti yo okota langa pe abui makambo loba o répondre nga yo. Quand vous êtes dans une école de lâches, maintenant maman na bino tibino nyonso molongo boa ba lâche beaucoup ka affronter makambo pe ba zo bino ba école ba chroni maman ba tia bino inga est-ce que isengi ya maman bino apeki Maman. Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya Jemima Ibele. Et voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Mais je suis là, Jemima Ibele, en tout cas, la maman de 5L, c'est-à-dire la chroniqueuse, la dérangeuse, la paniqueuse, la femme du patron. En tout cas, je suis là pour vous donner la joie, la gaieté, surtout passer des très très bons moments ensemble, tous mes capés que sont là, par rapport à ma sujet ou alors tout ce qui se dit sur la toile. En tout cas, l'élo n'est aussi la mon plaisir. En tout cas, lelo na epete ko bat bo sepéana to bo sepéana ngate. Mais lelo na ende ko loba. Na ko mona niveau basse c'est l'équibato. Na mona que non. Bat belé moi ko réflexion na bango un peu na ba talent. Alors je vais mettre les pendules à l'air. Na zong so bat yeno na ba rail. Na mtu azong na muntu na place na ye. Ba bo sepéana ngate en tout cas boza libre ya omela café pour n'inspire pour attention boza libre ya omela mai belé boza libre pa omela ki attention mungu apeso za penyo libre pa olia mungu apeso elekeli oleka mungu so elekeli omeli pe ka café pour la moni quoi trop c'est trop. Voilà, je veux en profiter pour saluer Poutine de l'écriture maman Kioma c'est-à-dire na vanda na tela bité par rapport à comment maman oh te appela maman koma pour l'autre fois garçon mo bazara moi compliqué côté ba makolo abenga nini mama kaba ngapte kaba te oyi ya da koma parce que akoma parce que pour la pesa ngo meleng parce que mama kioma na pesa mo eleng moi sentiment de lo komo pas que so ko benga plutôt mo la ba œuvre c'est-à-dire a koma film o ekotika la bota la couple croisé so zule les autres c'est que na habité bota la ba film madame Belleville ba ei mususu. En attendant, laissez-moi d'abord saluer famille Bota Mobumba. Obo consommer film na couple croisé. Obozo aimer boda ko partager. C'est ça le but. Aimer, partager, consommer, commenter parce que commentaire même on peut compter na YouTube. Et ça qui nous a suivi par rapport à commentaire. Très chers téléspectateurs, bato bolinga biso, bato bolinga madame Belleville. Oui, maramu ilelo bo YouTube dans mon pepe mo be ya moi distraction, tout consommer film na biso. Voilà, je salue, comme je vais dire, Dieu me Poutine de l'écriture, Baby Kondi la patrona, la Pessimbo Tenama Martine Kilanda, depuis Paris, la Pessimbo Tenanga, na Brigitte un Koufi depuis Londres, pour la conseil, hein, donc coach, quoi. Merci beaucoup, maman Hortense, maman de cœur, depuis Paris, et aussi salutations à, joyeux anniversaire à maman Tabou Fatou. Joyeux anniversaire Nayo, maman Tabou Fatou, joyeux anniversaire Nayo. Après simbo la maman Josepha Chako, oya biso moko après simbo la mamita Dina, hein, donc depuis la Belgique mamita Dina, après ce bambote belé la grande H madame Sakina, après ce bambote de partout, ça des bateaux oh que non bazalana pour nous soutenir biso de près ou de loin en tout cas, mes salutations à vous au boye barakete j'ai mis mandé à zabongo
moi maille, moi coca, moi boué, moi conseil, moi prière. En tout cas, merci, merci pour l'amour. Au beau l'acceptation de partout. Voilà, papa Jean Bouddha Maembo, Motema et maman Anas, papa la Carla Divin et Paulina Maembo. Pesibino tout, bambote de là, au beau hôtel à Jemima Ibele. Naba opo bolinganga, ibo se manifestate, bo souka lango na motema. Merci à vous, c'est moi parce que vous avez consommé. Et fan moro na zana à partir à Algérie. Comme qui mais je te salue parce que vous avez fan nangana mamuluba. Ce bambote ebele donc la famille de Libota, en tout cas je vous aime, je vous aime, je vous aime beaucoup 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 beaucoup. Voilà mamie Sola la personne beauté, maman Mariam salam la personne beauté ebele. En tout cas voilà les chinois la personne beauté ebele ba bo portanga la moté matile le quoi. Je vous aime, je vous adore. Comme je viens de dire tantôt, famille Libota, tout construit couple croisé. C'est-à-dire, dans ce qu'on expliqué, on avait croisé dans le quoi et le quoi, ils ont vraiment. Et ça que normal, en fait. Mais comme ça, les canaux films, on peut sauter un peu bien, c'est normal. Si on a tel film, on a bien, mais comme ça, les canaux par rapport à couple, c'est pas aussi normal. C'est-à-dire, madame David, à chaque article de télé, la té, à compliquer des scénarios. On a pas un scénario, madame David a tourné à compliquer ce scénario. Tu vas fan de la film mingi makasi sauf film siri pour ne pas que tout le monde mo agumo ya kotala mais le cas mort au senga na biso de consommer les films, d'aimer et de partager les films, s'il vous plaît avec tout ce que vous faites comme pour madame Bellevue nzambe kandeni tawzong serbe parce que mbongo wane o ekota na film na Bellevue TV c'est pour soutenir les orphelins, c'est pour soutenir les veuves zambongo oyo acheter un orphelin, acheter un veuve. Alors, c'est ce que je vous demande, je vous en conjure de consommer ces films couple croisés. Voilà. Na koti na maman na likambu nanga. Dossier du jour, c'est Davina Apwa. Dossier nanga ya lelo, eza Davina Apwa. Davina Apwa, traité d'impoli. Davina Apwa, traité moi la moko des orgueilleuses. Davina Apwa, traité de tout le mot. Je suis venue parler de Davina, non parce que la défendra Madame Bellevue. Non, ça analyse que chroniqueuse moka moni et l'homme sur la toile et puis elle peut mettre point de vue naïe. C'est à vous de voir à la maison. Te place ni onga la télé. C'est à vous de voir. Mais nga no luba. Les loboé n'est qu'à comprendre que bateau ba soutenaka Bekam. Bateau ba soutenaka Sila. Boza maele ata mokete, excusez-moi. Vous avez un problème de l'intelligence. Sagesse que tu vois dans côté, donc intelligence que tu peux donc n'habite ce que peut être un tiers pourcent, n'habite un pourcentage. Voir votre façon de réfléchir. Voir ndeni bo bendi maman na bino si bo kiti na niveau ya Davina. Mais erreur au bino bo sala onka souvent bo bendi maman na bino bo kiti na niveau ya Luna. Parce que maman Luna benga abi à cause de quoi maman langa pour la bino quoi injure. Comme conseil c'est Luna guerre na maman na bino Bekam. Au moins dans le bas na vie hein, il faut à un certain niveau, il faut contrôler l'entourage. Maman, on a mal entouré. On a entouré na carnivale. On a entouré na zombie. On a entouré na bateau ba olinga émergence na oté. Yo moko on sa la effort moi mukie olinga o mata moi mukie na makamanga mais malgré o bunda pe. Mais on sa la moins fort.
Eh, ça la moins fort, moi, ma kiele, moi, seulement ma kiele par rapport à ma film, tu m'as fait compter que Komara. Non, en réalité, que non, ma film, tout, on a pour jouer, wana. Non, on a joué parce que n'a espère, ma rôle, n'a on a joué. Non, j'ai aimé rôle au sali. Rôle en Dumbat. Eh. Et ma rôle au sali, on peut bien parce que, on a espère, n'a qu'on jouer, ma rôle, wana. Tu le fais tellement bien. Et bah rôle que oh super ngalet na leki msusu na ça film la ngala bité na tana ngo na rôle oyo aza na rôle moko ya ndumba en tout cas na okanga misuki ka yom to ya liboso nanga yom to ya liboso nanga pas avant ba musuba ya yom to ya parce que osala ngo kitoko et ma comme si ya solo mais arrêtez ngo ya solo te et ma lokwa ya solo pour incarner ngo bien te beteli ma beaucoup félicitations. Mais aujourd'hui, quand tu as la qui, depuis ma cambo et bandé la qui, ça a commencé dans le mariage ya Siana. Davina a quoi? Bat bafinga ki. Davina aibola tate. Davina azaboe. Davina azaboe. T'as la nabi, eh? Ce qui est mis à mbongo na bilamba, c'est pas tout le monde a mis à mbongo na bilamba. Moussa qui n'a qu'à semer la maman pas à la cas propre, à la cas chic. Mais on mise na mbongo te pasteur Marcelo to ko bangot. Abi au monde moi si aza na téléphone na maboko na téléphone il y a $1,500 mais ça fond de commerce. Le avec même un $200 ko ba na mbongo, $200. Oh, on bani pela mbongo. Ko so bino mise à ngo na ba talent. Bon mise à ngo na ba quête pour impressionner les gens. Bon mise à ngo na ba sac. Bon mise à ngo na bilamba, bon ça la ka ke bo apparaître. Pour impressionner les gens comme si que dans moi ça mbongo. Mais Davina peut-être naie ado comme nizango la ba bien o ekotika là parce que ala maman ya bana. Davina a les enfants. Davina maman ya bana. Davina avec toute sa carrière, nenga dans la carrière naie, avec la 4 ans de mariage. Et mais là ba comédienne bazana ya basi ba osala ba ki ndumbe belé. Au moins la pela que na ba osala ba ki ndumba belé. Ba omona ba benga que no ya pas photo to comparer la ba comparer na muté parce que olia mbongo ya musicien moko boy apena bana na ye. Misela apeso ya zo la mbongo na ye, aolia na sima bana ye fait ce ko zo lia. Olia mbongo ya mbanda. Quoi impressionner, mais en réalité, tu souffres. Quand tu as besoin de ton mari n'est pas là. Nga ça la matala na te, na ça la quoi impressionner mon tout temps. Ba ku biso lelo kwa bike non, o yende ngaza bon aleki batu nyonso. C'est bien bon. Na mbongo nini? Na l'argent sale. Na mbongo oya salité, oya musicien, ah? Omangana na wasa banalise na nga boy. So moi ki zengi mo ba fungoli caméra bia taba no finga nga. Yaya oko finga o to ko finga. Mais nga no fungola caméra te na ofanda na répondre. Place on la sa que no nga na star na oya vie. Et puis ton ya na osimba ka mutu twani apé pour ba star moko. Pour biso tout bo lobela c'est que vous venez bo lobela nga c'est bo lobela pe nga c'est toi biso be ba star ndemo. Na minute on Davina andenge moko na mamuteke. Andenge moko na soso na guya kimpuka. Ba andenge moko kolonga to ko bakisaka. Ba on be ba star na minute to lobela na internet. Ba des star ba kangi YouTube. Davina apwa na soso na guya kimpuka. Soso na guya lotoko. Soso na guya bisanza. Ndenge moko na Davina na minto en tout cas kolonga to ko bakisa to mama. Félicitations et leadership babota malango ya Davina wa pena leader. Davina wa leader.
Na koloba parce que na sala banaïse mamba ba comédienne ba comédienne. Puis na lobela madame Belvi. Na koloba on te que chroniqueuse. Bo latsanga te que wa koloba parce que bo telanga parce que te. Bo Davina ti aki koloba bloko na wana. Même le premier jour, avec répondre bateau ba finga kaye qui aibo lata te azaboy. Et à côté de ce sujet, n'a qu'à moi de finga madame Belvi. Parce qu'il faut beaucoup se comprendre que notre tournage est mort que tu as provision à moi. Mais elle est reconnaissante. Mais vous dites que non, Andy Mamouton, on a juste pas été. Que abane ko pesa mutu valeur na air à musala. Qui a fait ce coupage, oh, ils ont la ligne à valeur na yo. Dans le quoi, il y a là-bas, moi, a pesi madame éloge. D'abord, moi, a festé madame par rapport que ce qu'on a bien dans le film, ça a opposé parce qu'on a un coupage dans ma longue, ya sûr. Ndé, on a bien Davina. J'ai vu des émissions où il y a Kala. Ndenge ni mamu teka ke nakapa ba Davina ta akufela papa bango na bi ya Davina ta benga ka bi mamu teke yaka bi mamu teke mamu ne ke non leki nanga kufeli na ya. Ce qui est là le comment et le can entre bango mi balé. Mais faut vous boye ba qu'est-ce qui s'est passé en réalité entre Davina na mamu teke. Qu'est-ce qui s'est passé entre Davina na soso na guya kimpuka ba wele nini bango mi balé. Et le connu où il qui entre bango pas comme à niveau ya bongo parce que quand la Davina tu abane ko makamna atanga ko maman binoté bien de bo bendi maman de bo associer la makamba Davina de bo kitera toujours na niveau c'est que bolinga kité te bolinga kité mais so combien de personnes bazara musu ba nan oh ba fille na bino na bisela ba ba blo so ba jeter mususu na ba message na bango yo mona pi communicatrice bien mutu moko o défendre madame Belvi azuango abelo sa ba mission. Pour nous on se dit que à niveau la bisoté et blum sur le canal en pena beti biloko moko boy na réseaux sociaux a ozela to ya toko yate pour niveau madame Belvi yango wana te ko bino bo embrassaka nyonso buyambaka nyonso bokita mutu si bokita star mboka poani aza star mboka to bo vana dabo lobalaka e bolobela ba film ne ba biloko na salaka ba makam na sala ko bina na e tout oya salaka c'est bo considérer quoi star mais vous pèsez valeur na eko vous pèsez valeur na ye s'il vous plaît vous pèsez valeur ni emsu libana mboka bazwaka na bazwaka munene mais to boya abamona makam o bino batu ba soit déjà bo apemene o bolinga kai bo sala non c'est décevant. Mais comme il a ba piqué ce qui le lobe Davina a soigné ba fan même soit fan mo ba répondre Davina a soigné mamu teketa ya te biloko le ba fan ba fingi ba zu azu commentaire ba fan pe a répondre ba soigné ba fan et ne pas Davina oh ya moka mukolo pe soigné ba fan ke ba lobi a joua su a watela ka ba fan ba lobaka ba fan ba femme balobaka mais mama yana mukolo a comme ça on dit oh mutu tende mutalobaki oh ezaki na kata groupe a WhatsApp ndenga ni ye pasa la groupe wana boy kasi be mukolo so la ba femme so Davina so ne ba femme c'est alandi yaya c'est Davina a soigné ba femme na ba commentaire c'est que azolanda kaka yaya parce que tolanda ka ba mikolo ba mona munda liboso na biso oza ba toto mona so munda na sima ba honde ba ko se comporter de tout ce que Rolanda bon to ko emboter ka lepa to ko emboter lepa nzambe oyebi kino ki mawa motema langue saigné na binzambe nanga est-ce que boyebi muto bino bozana ye si réellement bozo ka na valeur o bo pesa ko le quoi star ne bo benga ke aigle bo benga ke ba kombo tuni number 1. Mais bon, c'est un niveau Davina. Donc, c'est que Davina, la minute au cours, à un niveau, moi, qu'on a mamou teke. Mais le monde, comme c'est le niveau, maman, binou. Pour le monde, Davina, va bien qu'à faire nanga. Ba vidéo, tout le monde, on coupe, c'est toujours. On peut toujours la valeur nae. On respecter pour la âge, bah, mon âge, mon côté. Pour ceux qui ont pas voté, moi, avant, pour voter, moi, le quoi Davina. Na vraie boule, na toto la barre. Sauf que la botte, bah, 18 ans, 19 ans, à quoi voter, moi, le quoi Davina. En beauté ou en beauté. Oh. Non mais franchement, les gens qui bino bozangi ndokité.
vous avez batumoko vous ne connaissez pas la valeur. Bon le père nao nanya simane na oza sima Davina bébé. Na oza sima Davina za mwana mukie. Po mamutu mo za na sima la tindi kaka sala. Batoko ba défendre madame bébé communicatrice na Davina d'abord a communicatrice ya madame Bevité. Davina a comédienne osa makamuni te comédienne. O pe que non azana ba droit na ye soka moni injustice moko amoni bo fing na ye na makambo bezanga tina. Davina elle a le droit. Tandis que comme le niveau même il y a commissaire binoke. Tala exactement la différence est là mo quoi. Différence est là mo zani. Nga na yo foute là. Na lo pang moko boye na futi facture. Na nga yo be ba régime des eaux nga te kolo lo pang to abatu bibale. Quand Davina régime des eaux et bien le kola kolo lo pang. Bula sanga lo pang mama muteke za. Ba eta le kola kolo lo pang za. Exact? Ya de ba bi ok Davina tibino. Davina l'axi ba chèque. Mais tout soit la makamu oh c'est vrai. Yo Davina yo l'axi le pang na lingwa la mama muteka za la ngona gombe. Davina la likao. Ya. Omoni loko mama na boule. Mama na idée. Moni ngabino. Ya bo sambati. Bo sambati. Moni Davina l'axi ba biloko ba régie des eaux na ya bilo amikie. Le pangu naza nango wana kala bo lakisa pena ko ge mama na bino muteke a le pangu moi kitoko na limité ta bo lalisela nga Davina kao ndeno sepe na bino ya na pena en tout cas maman pena bata makaka mari asoma bilamba to kataka msa mizaka mbongo na bilamba ne a pena mutako bomba penda mbongo asomba pena le pangu ya boso na mwana muke comme ko sakana bo comme ko manipuler bino. Soka ya lobi lo comment vous comme agité. Soka c'est lo comment vous comme agité. Vous maîtrise, balate, vous se maîtriser, vous moins charisme, vous somba charisme ko, vous somba charisme. Devina comme ça quand la bilo bonde vous somba charisme, bilo tout perdre vous sangane be quand moi la moko. Ya vous sangane be le quoi moi me devina pas moi que le quoi na la quand on so na ba fan. Mais là moi comme c'est que nous sommes à la fin nous sommes na leader na bango le quand nous sommes na leader na bango est-ce qu'il faut nous sommes na leader donc Davina ce qu'on me peut on attend comme si comment va mettre ngande karat OK nous dès que ma ngana dit ba fa pour ngapela lande exemple ya yaya bango ba coach yango OK to sala ngo kitoko Davina pa binonga pe na ko swana ka na leader na bino bo ni niveau to comme kenango toko moko na niveau moko ya pui, niveau moko ya buzoba, niveau moko ya tina te. Ya ozanga ba valeur Nicolas bato ba soutenir. Boye ebele. Moi mtu soko na o Davina tout la za mbal na. Ambal na. Mbal na pesa ke nyonso Davina roula na jeep. Ape na jeep moko tata na ba jeep. Davina za ndako. Yaya. Ngayo nde na zaboye. Na fia moto makasi. Nga bo kalikila nga te na fia moto. Sope leke nga na moli moto mwabe na komi na yango. To yango te na Zoo Express. Na za fina na so mutuka te. Ko Davina. A la voiture. Aza a lopango. Davina. A la ba standing. Neti nga pena so makabla mpona bo manzoto na pena muta grifte na be muta sapte na muta stafte muto pe ya grifte nga zaka le kwa Davinat na mutu dia ko épargner cop nanga ko épargner cop nanga et là c'est faire na ko se faire moi belle par rapport que l'homme de moi ni le va perruque parce que j'adore. Maintenant, penza mutu te kono mona nga wana na kote pala magasin boye la maman be ya $200 na somi ya ojuapi non faut pas tindela nga non so baté le komi na niveau bo swa nako do bino na moko bwaka bandoki Linda Cote asa ba video na ebile ko bengi bombo soki de nani oyo bombo de s'occuper des mams
abi aza mutu aza bombo te aboyi na ye bobengaki bombo. Linda atindeli nga message alobi aboyi na ye bobengaki bombo. Ye aza bombo te aza mutu. Bopesi kombo ya mutu, bopesi kombo ya fruit ya eloko te ya ko neti bombo na kobenga ngo nini. Friandise. Kombo nini abenga bombo. Linda boyi. Bolo wa place woni bokoko niembela po mwana manke mama na bino boya bo finga edo. Tala ba niveau baba sesi bwana ngo. Te ba niveau. Linda tikela bino na batu na bino kunati. Bo reboza na bango. Boza na bango. Bato o tala boy kala mingi te ba verre wa kati ko mona na nto po excès de choco comme ça verre maboko ba kento et ça ba mwindu ay comme ça ba verre excès tout excès nuit tout excès boutou. Tout excès nuit. Mutua sima Davina azaten. Davina nde aza bongo abada poster ki makamuna ye. Ba fan ba no finir na commentaire et Davina peut aller ko répondre na commentaire. Donc mutu aza sima Davina azati. Ce que dans biso mona auto defana madame Davina so makamso yebo madame ba muta lobate. Ezamo bela madame abibo lobate mutu apine suki goitre bimi na bia. Na yeka koloba. So na lobi mikolo wana appelle ekota tata ekoti na yamba te na tala pete po na beka na beti ndika po motema langa za motema madame Belviti nga za motema langa okena okape musu passe madame Belviti oki passe afuka mi yesu te nga na oki passe na bite na na beti loko moko boya likolo na beti pasta po nga na ko simba langa mbolo te po mbolo nta okalikile nga so na calculer sommet na bango ba mona sommet nga so na beti yango ya makasi. Bo s'agiter bo yebele ba finga to bo finga kanga mana ngo na nzoto. Bo sa place ni ona kwa ki sécope na bela ki tension vertige na oliate po ba loko mo be sa ki ba mse finga ba. Yo finga nga na okalike ka sommet na yo place o ka pena sonyo o se ba pedo lo mo sa tango sa be mse bi ngala na zo zela ya ko répondre nga na yo te do. O moni nga na zo zela ya ko répondre nga do. Ngati ya ko répondre nga do. Batu bwena omoni nga na ofinge bongo ye akokata kwa répondre nga do. Olobi azala kiboya akenda kiboya aleka kiboya suka na boya azaboya bibe abloka boske tinanga suna melesu ya u makasi tango yo sabla bonga nazo melesu ya u ya ngo pe na koko ya manga ya manque yoka manga mkolo amena nga jipalo nandimi yozwa na yo levo na ye Davina apwa lilobe Davina apwa respect sili Davina apwa seli ba vidéo na ye abi mama tout est accompli. Davina apa komi na message. Abini. Davina apa bini bino. Soki botaka batu musu na ba kombo na bino donc po na bino botia musu mutu tel kwa so pe nani na bino ye ataka nzambe. Aya David. Ya David, zato dono ya David. Ya David auto poster kala mingi te. Oh tanga be maman millionnaire. Maman millionnaire. La reine des abeilles, ba abeilles za lokwa banzoi. Yene reine banzoi, ina vina mona mabe. Davina za mali bush. Davina mona za munokwe. Davina posta komi boy. Eti so omona Bo mona botanga.
Bon, akomi Yesu azali na kobanga eloko te. Yesu azali na kobanga eloko te. Bino soki botiaka kombo ya mutu, c'est votre affaire. Moi, c'est Jésus. Davina! Jésus-Christ. Non, Davina, tu es fantastique. Non, Davina. Oh! Oh là 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 là. Oh! Il y a David. Abi la reine des abeilles. Babeilles za banzoui. Au monde bozana bonoto boza considéré comme banzoui. Siko yaza mukonzi na bino. Ah Nzambe. Butuko swana Davina ko. Boko be bo matuto be ko papa na biso masumu. Papa na biso elombe. Boya kotalika moto otalika monde. Tango bana na bavanda ba ofinga papa elombe le quoi nini chiffon. Même biso so monique le président masumu ayeko punir Davina. Biso monique non président papa elombe ayeko punir Davina. Toloba. Tout le monde qui le papa Lombe a opini Davina to koloba que oh eza maman d'injustice parce que mon papa Lombe finga que maman banga salani papa Lombe finga que tongo midi pour maman la bango asala kanine aloba kanine au contraire a dédicacé bango tout ba film mais comme une série dédicacé bato ba fingela nga bato ça veut dire na bata malisute baza batu na ngai moni bato ba fingela nga bato baza batu na nga na bata malisute donc comme une série à bongo tout le papa Lombe papa masumu baye po ya kopinir Davina tokoloba eza injustice parce que bana wana bafinga kabutu moi ba comédien batata papa na mibale bazalaka bamona bango to mona kasi basala réaction te to batika Davina asa makamne tipa sa moye comme que non et si tcha oboza ba réaliste ko tout da batuko tout da bato ala to na jungle te. Tout ça zambaté quand même. Tout ça va humain. Tout ça va humain. Tout ça va zambaté en fait. Tout ça va tout. Oh, tout ça va tout ça va nyamaté. On réfléchit. On a la tête, on a les yeux, on a les oreilles pour entendre, les yeux pour voir, la tête pour réfléchir. Tout ça va camiller sur la toile. Sur la toile, boambrier bisoté. Papa Lombe, papa masumu yela biso na premier, la pouvez ni papa la boye la bino. La pouvez ni boye la bino. Toi bo finga ba komele, bo finga papa Lombe anat. Bo finga papa masumu. Bo réduire papa Lombe en miettes. Nyonso asala pour la maman blo bo wanga bobi o muta sala maman blo ya papa président bodo. Ya na papa Lombe te. La tête tourne autour d'elle-même, ça fait les ça fait les brouillards dans la tête. Vous réfléchissez dans vos talons. Tabato likolo na bino boye ko lobisa nani papa la biso eyenga makamoko boye o ekana makina no ya lobati. Bozo na tia bino no ko swana ya Davina. Ya Davina. Natia bino koso na Davina Natia OK. Voilà. Okati téléphone pour ani. Bino bokanisa bino monde bois maboma. Bokanisaka. Okati téléphone pourquoi? Pourquoi tu as eu peur? Et a péki ça y est. Côté nini o ngana linga. Est-ce que tu zengi ya maman bino a péki ça?
Côté pays, à pékisser l'autorité, ni nga mukolo boye, so na kama kamna ya pékisser c'est kakili kaune. OK? Tala bo sakana na ngati na dona kizengi na bino teko. OK? Ba to bo sa mo ba jana mo suis dache. Maintenant na maman na bino nyonso. Molongo ba lâche. Molongo ndeti yo pe ya ko tala nga bo répondre na ndeti yo. Ko tala nga pe ya bo. Maka molongo ba répondre na yo. Quand vous êtes dans une école de lâche, maman n'a bien noté bien nion sur longo. Moi bah lâche beaucoup quand confronter ma campagne bah je bien bah école bah chronique maman bah tia bien. Eh Davina, je dois répéter. Davina, je dois répéter un point là, je n'ai pas bien saisi à David. Voilà. Bon. Okati téléphone pour ani. Bino bokanisa bino monde bwa maboma. Bokanisaka. Okati téléphone pourquoi? Pourquoi tu as eu peur? Et a fait qui ça y est? Côté nini o ngana linga. Est-ce que tu zengi maman bino? A fait qui? Maman. Nasa aboni na mwana ya Davina poe. Kizengi nini? T'as passé comme si Davina do banga su mama bino teli ko na bino bana ba impoli. Bana o basali ki mama ba benga kizengi. Et c'est kolonga mukolo nini. Et puis Davina le dit que non. Moutbande ko so na biti olongo ke na nga mwana je respecte. Parce que Adam Maïla doit respecter. Boye bité eloko ni pesa ke yepe na kuna ba kabwana. Aba boye ko finga bo vati mama la mama e poto koma na niveau o na Davina. Yo na Davina bo wela ni. Bon ngala Davina to wela bo hôtel le pour et le contre. Na makamo na nga na raison. Mais Davina na to muta na raison mama la biso bo peser les pour et les contre. Tala ndenge bo sali biloko bo Sonia c'est million hein. Ah non c'est million. Abengi kizengi atanga nde na lobaka na kokoma na niveau na te siki Davina penako akomi pena bilo ba star ye star bilo pe star donc bilo tu baba ni donc na minto ye na mama bilo ba pena égalité soko tali mu Texon otali Davina même ligne ngas na bengi Davina kizengi sina memi ngambo ati na nso na bengi mamu teke kizengi sina memi ngambo. Oh! C'est le niveau de bassesse. Na kati na nga kombo artiste wana artiste na kombo ne leka nango na YouTube te o. Artiste na elongne leka nango na YouTube te. Na boy na nga chaîne nga zo mikakata do ba problème. Yango na kati na nga kombo na montage. Na boy na nga ba problème. Ah, bi soki par exemple que non, bon c'est que maman la bilo muteka bana ko bimana artiste wana. Yango bana c'est la Davina Zoua. C'est quelque part Zoua moko bo ezad. Tout la ngobe tout appelé non c'est maman muteka a celle Davina Zoua na artiste comédien moko boy. A remarquer que artiste comédien wana a comme ko linga Davina. Ko ye le quoi za mutoko landera ba vie privée ba tout. Ye vie na ye a vie privée yango na akité lango ba debt na ye akité lango bibwele la akité lango ba nzoyi na ye vie ya kolanda la vie privée bato apatanda ina Davina ya apwa je te soutiens bébé pour yo tu bande makamona otanga ko mama bango te bango monde ba koti mama ona nko alors la guerre sera longue et populaire sobile bako botaka kombo ya mutu ya sala kombo nzambe. Nakobange lokote Jésus Christ azali bino siko botaka nani botaka mama la bino siko ya bi ataka nde Yesu mais c'est sérieux hein. Non, tu vas le côté Jésus Christ. L'autre maman a bino kas. L'autre maman a bino. L'autre maman a bino. Sonia, c'est 1 million. Davina a pour maman, tu as mon soutien. Tu as mon soutien de 100%. Ton longo la te soutien au moins la pêche bébé. Zoua soutien au moins la pêche. 40 euros libre que je te donne.
otikala ki kotanga kombo ya nini faut comprendre eloko ni esala mama moteki na David na babebana po alobi na mwana na alobi ndenge olongo ke na côté kuna ya point de vue na je te soutiens moi ebile pourquoi que na je te soutiens boy pete eloko ni esala ke bato bakabwana tango bengo moi ke na enregistrer de ko kina kata fallait continuer na enregistrement wani neza ka mukonde ya matière ngani na matière na internet mais la vie oh un loro bosala nango te so ofuti nango bandako te oke nango kokabela babibali na mino bapasha na basi na mino wana ya bandumba so bosala baje ya papa mama bokabeli yango bapapa mama papa na mino na bamama bino leloko balonga bosala na bambongo yango mpe eza te yango so otala omoi mosusu ko asala makambo belebele yazi ngomoni ngani na boye nakolamuka ntongo na bemonde na belelo naosala miso mobeleo na 12 heures nasali mosusu na 17 heures nasali mosusu na 21 heures ya mbongo wana ekota yanga so ekota ta combien yanga so na longwe na futi na pesi américain na futi technicien na nga oyo etikali yanga donc lingo osala makambo mosusu oyo eza kosala bamilo mosusu beloko ya koengage ezala mbongo na yo ezala so mbongo ekoti ya yo mais yo makambo tosala wana mbongo ekotaka ya bato eza chaîne na mutu ya chaîne na yo te mama ojwama ele te yo ojwama ele te yo osala makambo na chaîne na mutu fonga sala makambo na chaîne na nga poso ekotisi mbongo ya nga je monte avec gugu avec gugu ya na komi na suka merci à vous tous pour tala j'aime j'ai soutenu David App avec toute énergie non soutenir d'abord non un congolaise deuxièmement à moi papa langa V12 troisièmement à moi artiste comédienne quatrièmement aza mutu oyo atumula ki mutu te bango nde batumuli bo ba soutenir yango wana bo ba te ko non soutenir parce que la moi na belle vie na lobby yango ate a congolaise moi na papa langa V12 moni moi na papa langa V12 aza congolaise aza artiste comédienne et puis abandai mutu te batuni bazo balati makamba comme oluki ba problème yango comme nous défendre voilà c'en est fini pour aujourd'hui je vous dis merci beaucoup que la paix du Seigneur règne dans votre maison au revoir. Kofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima